Bazua bozopa. Mon nom est Bélé. To like. Legal Bila. Konzo. Maximum. To mon nom est Bélé. To maintenant. Voilà, tout mon nom est Bélé. To partager. Habiter. Tout partager, vraiment, tout partager, live, tout comme moi belé, tout comme moi belé, ça va bien, comme ça tout causer pour belé, belé rolo bezali, et belé repé ça compte se rendre des ali, tout comme belé, tout partager dans live, nani, cœur d'amour, cœur amoureux, comme moi ali, cœur amoureux, passion beauté, thème bolingo. Hervé Banza, tu peux sur beauté. Nathalie, tu peux sur beauté. Tout partager dans mon live. Tout partager, tout partager. Poupette, tu peux sur beauté. Max, BBM, tu peux sur beauté. Tout partager dans live. Tout partager pour tout causer entre nous. Tout cela. On est retour barota la biseau de partout. Mgola. Mgola, bonsoir et bienvenue à live. Yadjo Matope, mon avocat. Nala ba mitife belé, nalinga kote na mon avocat. Mon avocat vraiment ya osenga bolimbi c'est belé mais photo kutana to causer. Mon avocat vraiment. Na bige na motema moboya ya parler za la opé. Mon avocat Joma Tope. L'excellence. Peso ba trop et puis ba témoignage c'est belé. 10 Pamela to peso mbote trop. Biloko mokili mais mabe soki eza mabe soki eza pene ezaka mabe mais faut pena na ya to causer na ndeka otie na profil na ya to causer bien. Yasmine to peso mbote trop. Soleil Pamela to ebate ozate soleil. Ndedi kapesa grand noko kapesa skin okimi ngati mikolo ezare ba vacances ka na Monaco. Et voilà. Soyez à mabe. Voilà, Pamela 10 partagez dans live, ya Vangasele. Bienvenue Vangasele to peso mbote na musika paso zali. Bienvenue à Bavanga ya Vanga. To peso mbote to 10 Pamela. 10 Pamela so partager te donc musala mabe quoi. To partager ka kati ko sa nini. To luba.
Tout le pena ma comment l'année s'est déroulé et tout vanda tout panza if dit tout question boîte parce que toi la live moyen tu es un bon aussi quoi exacté donc merci bandeko tout bakota la biso merci bandeko tout balinga biso Dadi Kapé ça topé simbo théâtre Pamela wala yom to sali on partage wala merci 10 Kapé ça pas bouger to partager dans live bat bakota na mo belé pour toi na makambe belé ya solo là to solo li to pesa mo ba point de vue na biso bande rebelle ba bande rozela ba benga de part na yakuna bula osala télé lo live mais na vandi bat ba benga masili soko matite analyse ngo to sala ngo ndenge nini faut kaka bon na bi bon pourquoi pas tout solo là mon avocat jo mato pasala ki wana solo liango donc il faut kaka Pamela 10 pas habiter dans partager ka di foko parmi là on est sur bomba garage il sa police alongwe nga ko bokete alongwe pena Aziza bonsoir na yo Dadi Kapé ça grand soldat tout partager pour ma soleza to solo là bandu le nyonso epesa ki lobby photo solo là photo lobela to lobela pena musique wana apoto ya so to vanda pena na tsoni poto tala na pe réalité ya musique o ba vieux wana po musique on était comme stagné pour na deux personnes alors que musique na biso wana eza ba vrai héritage o ba vieux batika so ba moment pe baza vivant pourquoi pas to beta masolo na bango voilà ba moment lo ka baza vivant il faut to beta masolo la bango vrai to bombela bango lisoto Nina Yorobo bonsoir na yo to lo balobala de to yamayo Angela bonsoir na yo bonsoir bandeko to bakota la biso de partout o balinga Patrick Masidi yo bonsoir pa boya mystère to pession bota trop na bandeko balinga biso boza la concentrer parce que là evalelo to solo la les anciens wenge wana to lobela wenge yakala to lobela ba vrai valeur parce que Weranson asalango dato apesi biso wana Weranson est-ce que déjà ils ont funda solo Weranson parce que là lettre dans le mois de décembre bientôt là janvier et février ça le 15 est-ce que Weranson qui pressa au date to solo la pensone na biso to ça la peut analyse sur bandolo nyonso les gars qui lobby visualiser na pesi ombote 10 na zo baté à so ça la copa mo bien na ebité 10 voilà merci na soleil matro voilà donc to mega un peu to causer bandeko balinga biso seul preuve à bolingo bozara nango a panel na bino ezaka partage et puis commentaire bien sûr botapoter au sala biso bien to ça na bandeko baza ba mesana na live to la bandeko balinga ka live to la bandeko pe baboya ka live mais ba participer quand même na ba idée na bango to tinde la bango to partager les bango to commisser la bango live pour te causer qu'est-ce qui s'est passé hier soir selon ba fan banani nde ba moni ndole place ebetamaki bien place nini ndole vandaki et place nini ezalaki kaka spectacle to solo la ayi batumso balo basala bi spectacle balinga ba takine ko to moko boyo so ba bindule balinga ba pesa pourcentage côté moko boyo te kumisela biso ndule na yo po yo za fana mutu pesa biso place nini yo remarquaki que l'artiste na yo azalaki à l'auteur et place nini pe o remarquaki que kuna bakosinga na ndule bandule lelo na lobi tozala na live na isi ba te bokende totala to kata no live lelo bandeko bokende botala ba live bokende kotala bandule kote mususi lobi to kozonga po to sala analyse ce que to kota na bakati to solo la entre nous totala ki biso tout live totala ki biso tout bandule kote nini mutu a projecter to lobi pela kete ndulo yo ezaki super important qu'il fallait na ya te ndulo pe donc on a musika mais na la séduit pour l'artiste ça la qui boy a zone c'est la qui biso boy après ça qui boy pour que tout soit énergie moro boy positif lobito kumisa elisus
merci na bandeko nyonso bako partager to comme na si partage bato pe bako aimer na bato pe bako aimer ba continuer toujours ko aimer live na bango mobali ya solo mbodi na pesi mbote trop merci na bandeko to partager pena massivement to partager massivement live to lobisa bandeko na biso ke live bandi on a tapé si message Francis Vemba to pesi mbote trop na bandeko nyonso balingaka live bokotaka déjà mbodi to kasi to yebi mbodi zayo merci na yo merci na Tati merci na Amon merci na Rich to partager na bandeko batala biso to pesa commentaire banano bazaki na Braza banano bazaki na Angola banano bazaki na Kinshasa ba spiritas boya bosale la biso analyse vrai place nini bomonaki ke héritier wana zaki à l'auteur pour to ko remarquer pe que na kati ya héritier azongiseli biso l'esprit wenge wana owe azalaki nango boya bosala improvisation sur podium et public wana endima bino yete muta validé mais public a validé bino je sais pas l'esprit était comment par rapport bino bo apprécier comment bolobaki nini tang botalaki Ricardo na pession peut-être bolobaki nini tang botalaki l'esprit o bobengana bino ngate bobengana s'il vous plaît bokoma please o bobenganga c'est pas la peine au benga donc pour dans la live na yambate donc ezap n'a pas trop ko yamba mais au moins toujours solo la bonne live komelanga na commentaire komelanga na ba place nyonso okoki ko joindre nga ole obenganga merci na bandeko ba otala biso Jofis to pesio mbote ya trop na bandeko tout bazokota so bakoti babimi botikala nono boyo kana no matière to mona pe fali pupa na scène na pa ya fali pupa ba te belé ba remarquer que l'artiste azongeli banzembo bato balobaki ke zalaki très difficile pour na na oyemba a bandeli côté à Nantes bato belé balobaki que l'artiste banzembo mususu akokaka lisusu koyemba yango te. Et l'artiste Fally Ipupa démontrer de combien il était capable ya kozala à l'auteur même batu bazo kanisa donc banzembo na ye wana tout azana forme ya kobetaka yango partout. Merci na Fally Ipupa pour avoir conscience ya ko satisfaire ba fani na ye. Merci na ye pour parce que o tozo remarquer na lelo préférence à ba fan ebele ezozala ndeti côté ba chanson ya kala. Abi bien dans le but que baza obligé à robetango préférence na bango plus ezo zala bien bayo kaka banzembo na bango ya kala. Pourquoi? Parce que na banzembo ya kala ezalo kwa neti na mwa histoire ya jeunesse na bango wana kokola na bango wana kozwa na bango bampiaka na bango et ba fana lelo ba komoluka abetela bango plus kikala wana et bien histoire morceau bezaki kobeta lisolo na nzelo no monde ngozula ka na kala ezalaka mwelo mo boya esala moi je mo boya na matoi na mutu paso yo kamo parce que na banzembo ya ba Fally ya kala neti ba comment préférer na kala wana kala na ye wana ezala bon ba comment préférer te mais ba comment ko préférer banzembo ya kala na ba podium. Pourquoi? Parce que banzembo wana ezaki na ba dédicace moi mutu mo azwaki l'art à l'époque tonga yoki sunzembo ngo lobi wow esalinga susu moi eloko moko boya sika na mutu nanga neti époque ngo ezongelinga lisusu bien ngo ba noza la wana et biso batozo kango ezo pousser biso to sala analyse moko vrai na kati ya podium tomoni bien habillé l'artiste Fally Ipupa bien habillé toujours balmen habite ceux qui contre aux ala kuna na kata balmen na yoana toujours propre toujours na banzembo ebele ya batu abi bien ebele ya batu Junior Yagoga to pesio mbote trop
Voilà, merci. Et belé à bateau, bah moni fali na bango likola podium. Azong si beau jeunesse na bango. Azong si li bango ki bolenge na bango. Maître Ango to pesi ombo théâtre. Maître Ango to pesi ombo théâtre. A pesi ombo te maestro. Et belé à bateau to bateau tala ndole wana na se peut l'appeler l'état d'esprit ya ba warrior o basali exploit déjà na bafana kolanda artiste na bango de partout wana monaki na Paris lobby absence à bateau belé na kata Paris. C'est comme si Paris a qui déplacé. Paris bimaki. Paris qui n'a loin. Voilà. Donc na kati na biso de fois to yebelo ko moko que donc voilà, donc na kati ya makambo ba bazo betelanga ba porte zo kimisanga moi fil d'idée. Donc na kati ya esprit ba tebele bazonga ki ba comprendre que l'esprit parisien est bimi et que Nantes, ce qui était bien et favorable. Soutien à musiciens et sing la rabango pe ba mona ba o ba mesana na bango c'est bien bon ba fan mususu ba ko de gauche à droite. Mais yakoya ozwa Paris province ville mobo déplacer sango et ça aura toujours une chose de bien. Mettre tant qu'à aller dans côté là, dans côté mboka. Non kita. Et au ça la sous bien. Donc na ba et tout balingara la bonne musique. Tout ça la boy. Que l'artiste na bino poto souhaiter ngo pe na artiste mon soit aza moko o lelo boy pour l'instant to lingato lo bango bien. Aza moko oyo amemi ba fan né de gauche à droite. Amemi ba fan na Lyon, amemi ba fan na ye na Lille, amemi ba fan na Nantes, amemi ba fan presque de partout na Rotterdam, amemi ba bango lisusu awa son Allemagne. Donc et ça une chose de bien. Comment on peut faire pas mais kakango na Didas Arena 2 jours et à Kenya on peut Suisse. Et ça très souhaitable encore que ba gauloise au balinga faire rigola ba sala temps. Et on est là que ça raki ba fan ya musicien moko ba ça de partout, ba ça partout. Toujours c'est voilà, on est c'est dans le bel histoire qui après Fali faire et les autres musiciens va continuer. Et au ça là toujours bien. Et au ça là toujours bien que les musiciens se peut ba emboîter les pas et toujours l'ingate to comme ça kaka moronde likolo nous soto kitsa bangote beto so la bongote. Ah na panel to kozaka ndenge nini. Na kata panel to kozaka que musique na biso ezala toujours musique. Musique na biso ezala toujours na ba vraie vérité na ngo obiso moko to yeba yango. Et na kati wana bactère ba musique wana. Ba acteur ya ba musique wana. Bangonde ba ko memela biso musique et puis bazo ko parce que la biso ba vraie exposition libana ya place auto mesana nango. Lobi pe faire rigola na ebité na ba o nyoso ba yebi faire rigola abetaki ndole ya danger nangola. Et puis eloko moko tozolinga ko solola na ba oyo ba fan o ba ota la musique kaka na côté plat. Total la musique côté kaka plainte. Merci na Oseden. J'aime ton discours pour ce soir. Tes discours na bise za la langue aboué. Za langue aboué. Discours na bise za la aboué Sedem. Na bay o ba ya kotala ka ndule. Po bakanisaka que bacteur na biso wana ya musique babetaka musique po kaka na ba plainte. Ba artiste photo la bino bato botala bango na motu boye. Musicien d'abord aya robeta ndule po aza artiste. Toko komona système wana komi trop pa ba congolais. Que l'artiste robeta ndule bato mususu ya camp de verse to ba camp balinga ba musicien te. Ba komi ko ya ko salaka ba snap ko tindaka ko partageaka na ba page
ko déstabiliser moral ya ba musicien ko lobaka ke koto asala ki plainte koto salu bakata ki koto atondisa kite to chana na mitu na biso biso bato to tala makambo Congolais fo asala nanu alongola nanu mentalité wana ke chaque artiste fo amona eka komi grand faut ka sale wana betango plein te plein et yaka na volonté na yo client et comme appelle na condition mususu balo bakiso soki condition wana eza rempli soki condition client a komi satisfait na bakisi effectif oui on est à devoir au mission au pesa biso mais obligation na biso d'abord obligation na biso d'abord biso to ba mélomane photo lukananu to kende ko accompagner l'artiste to accompagner l'artiste comment tango ya che date na ye yo pe na tango na yo to na pembeni na yo to na entourage na yo intéressé bande ko mususu yebisa bango ke l'artiste bozomona oyo azana ba qualité boye au lieu to yaka na ba réseaux sociaux to fingaka ba artiste wana ya salaki plainte petit frère à Jésus Jackson Buka la passion bote et sengo na biso bato to zalaka boye to solo la musique po biso to ebinule c'est vrai ma plein ezapé na kata musique biso to fanda na monde ndule wana to yebia mu monde bien ya musicien linga ko yo kango sentiment ceux qui batu pe baza ebele tout po musicien déjà tambola na batu belé mais pour musicien akoma na plein devoir na yo fan mélomane o yo linga musique wana qui n'est intéressé proposer ça l'évangile ba o ba linga Christ ba sala l'évangile ya ko inventer Jésus na bango ya ko bisa Jésus que azanzela ya bomoyi bino pe bo intéressé bato balingaka par exemple quand oyo quand musoso te intéressé bango so moni muso alobi ngana kaka amoureux ya bonne musique intéressé faire na yo intéressé fali na yo yebisa ke soko yé pas faire okuta na musique boye soko yé pas fali okuta na musique boye Jackson Lubunga bonsoir na le live alelo eza mukuse eza lebelete dans lingana no ba golo baya ba warrior baya to solola boya to causer to lo ba point o ba ndulu wana salaki wate bele ba tindela ngoma sidi awa akataki barido awa ezalaki libandi awa te comment yozo kende concert a muninga po yo kaka chèque naï photo te yango na ba panel comment yozo kende ndole ya fali mozo linga ka ko trouver chèque ozo lingo trouver les chèques wana congolais pe le roi yo kaka artiste non fierté na yo to linga to souligner bo to mona ngo bien c'est pas yaka na Stade de France maman na libandi maman na piaka na Stade de France mais to mona te pesa ba américain ba na o chaba nini sali piaka biso kaka Sidiki Diabata uti ko anile to moni te awa ba nani ba matia na ba panalier kuna ba boye te kana kata corporation na biso ne ba makambo wana ezo umela photo longola nanu penser na to changer manière de voir les choses na biso bekolo musupi sala ba mama na piaka hormis Congo basala ba mama na piaka ba epi place mo ba beti pe et simbité mais ba beti quand même concert na base à la base bango mo ba non ba artiste musicien o bango ba ko pesa ça art o bango ba ko pesa biso za art mais ba condition biso to lingela to pesa la bango wana que musicien nyonso fa sala kaka be plein à craquer tout ça mais ça les sold out il est super génie ba musicien tout le monde en esprit wana tout le monde en esprit wana l'esprit na biso ba congolais le photo code sango ke ce qui fait akebeta na Luanda ce qui fallait akebeta na loi na Nantes c'est d'abord le Congo qui gagne le reste est total en moi c'est après
soka beta no drapeau makelele na biso to sala rawana to tika yango entre biso to nakele lelo na kamwe na koti na page moko boy ya ivoirien mo na mona ba lobela makambo en fait ba discuter nenge fali asali ba lo bango wakati rido ba chepe fere o koto atondisa kite selon bango bazolo bango siko na lingala et na français bazo lingala mais ba traduire en français et sali mama be moi kitoko te na kotala et lengite na koyoka bandeko ba biso manière de voir les choses. Dans ça live na yote moi c'est ka ba congolais botika makambo na oling ata fali ke beta na paradis congolais tchana mutu na ye que adversaire ne ezalaka fali a kozalaka adversaire na bibia congolais soka tchaki bon ata fali ke beta na paradis ke fera beta kana se ata fera ke beta na mars soki congolais tchaki n'esprit nege adversaire a fali et affaire ezak fali et tikala bango ka bon na guerre awera na jibe to mona o nyonso eleka na adversaire ya wera ezali marai te adversaire awera ezalaki nani te adversaire awera ezalaka jibe na ndenge tu botiela ngo po eza débat oyo tobondana nango toutes les fois awa tolobela ngo toutes les fois awa mais bo continuer ka kolobela ngo na beta live moko na beki ezama mokuse na rozonga po bato bele ba ko benganga de gauche à droite eza question ba warrior te eza question ba gaulois pété eza question yoni na mutu na ocha que nga fona yo soutenir ne kaka artiste na lingaka so yo soutenir artiste yo lingaka donc bandeko na habité moi bato belé ba obenganga na se na ngaka to causer tout ça moi analyse vrai et puis vite na makambo tout fallait tout sur la ka moi demi-heure mo pour bato bazo benganga moi trop na normalité fallait tout causer penza to matisa ba warrior to matisa ba gaulois to causer que ba penser à ba gaulois za ndenge ni penser ba warrior za match en fallait tout beta bon mais na nenga idéologie to me un peu koyeba ko kitisa moi esprit lelo to me un peu ko moi je crois bien que bandeko balali bola musana la musana déjà bandeko batali biso tokozongela bino lobi pour na mona bato ba obenga belé na se na habité pour ba mangoza nini pour tozaki na moi réunion moke vite fait nazo kita na causer na bango maintenant ozongela bino tout de suite na katana mon live pour appel il est tellement trop na habité sur vous constater que porte les obeta de gauche à droite na meka un peu ko causer après na yeba na ozongela bino tout à l'heure na habité donc voilà. Merci na bandeko tout au batali bisoa et puis merci na bafano balingaka Patrick na bandeko balingaka Patrick Masidi vraiment appel benga na zo bateko benga ngai na sala boulot Scrami merci bienvenue Scramo en retard mais souci ezalaki ka moko fallait to mata na panel to causer to solo la pour compte rendre ya makambo lobby mais bato so benga na habité lo nini ba luka la se bazo benga bazo toquer na se
Voilà, donc, merci na bandeko nyonso bakotala biso, obalingaka biso. Tozozonga tout à l'heure. Scrammy, habité sur ça déjà dans kata panel. Sur ça, zala déjà aux aguets, tozozonga, to causer. Amoni bato salon pe bazo bete langa ba porte. Donc, nakata mamoke. Nazozonga, Scrammy azali, mais Scrammy ozo matate 2 jours, nazo baté pourquoi? Ozo matate. Voilà, donc, il fallait que causer. Moi, je suis briefing. Il y a mais nazo kita, nazo ngela bino. Boulot, boulot ezalaki. Voilà, merci beaucoup. Nazo kita, nazo nga. Nasalika molo au moins 20 à 15 minutes, vite fait. Il fallait te causer. Est-ce que vous après, est-ce que vous avez choses? Si vous après, tu as développé, pena. Tu développer. Combien de choses après, Scrammy? Scrammy. Combien de choses après? Akita. Si, vous avez parlé, le dimanche, le a parlé. Donc, merci à Bandeko Balandi Biso et merci à Baobazara toujours scotché. Donc, na makambo tolinga tout ça là. Tu as un panel pour te causer ba musicien, tout solo là bango, to pesa bango ba obalinga pe ko zo ba idée ya Bandeko Mosusu, ba yoka Bandeko Mosusu, to me camper ko patcher na bango na ndenge ya boy. Donc, tu causer moi vite fait. Je te dis soleil, tu peux si nombre de bandeko tout. Le Bumbachi wata tu peux si nombre de Pierre Arnaud, tu peux si nombre de bandeko tout balinga biso. Et vous avez toujours scotché pour te zonga la bino tout à l'heure. Tout à l'heure, na ozonga. Tu causer pena vrai. Donc, match en weza. Bon, merci Nabino, tout. Bozagi Nabiso na live, merci Nabino tout. Et tout à l'heure, tu causer. Merci.